Mais quand on peut se dire une nouvelle, dernier docteur, Bon, que son âme repose en paix, parce que c'est un docteur pratiquant au Keno Mato Kita, awa, na Kingabwa, mutabungi azate. Yami bale, pona musala na e, aebi musala makasi. Et puis aide pe batu ebele. Mususu azama social. Voilà. Bon, azaki déjà na moi malade mususu. Oui, ça otungisa azaki na moi otobenga na minganga tobenga ngo infectieuse ambasu. Voilà, azalaki nango. Mais déjà ekome presque na fin. Donc ils avaient moi poté comme makasi mais tikale muke pona esila. Mais on n'a pas compris le quoi lobby tout le monde a memi na kiti soit disant amelaki comment tramadol. Oui. Bon, d'habitude ndenga na bitango yake pananga soki douleur eleki makasi. Soki moi douleur eleki lokolo MC ça ki pasi na pesa ke ba kisi ya douleur. Mais qui songa na pesa ya douleur za oye amelaki te. Voilà. Et puis ayaki pe pananga mate. Voilà. Pour nga akute na bona nzela. Na mone moi kisi ezanga ki na centre na ngawa. Alors, nde naki koluka kisi quelque part na pharmacie. Nde nazozonga na kutene na bango na nzela ba mimi déjà azalaki un peu bâti. Donc même azali ni ta malamte. Nde na tunaki nini nde ba sote azokata amelaki tramadol 4. Wana onga na ba ibsenga na nzela. Nde ça va bozela na ba kitisi na kiti. Nde na lukai ko simbe na moi ba nde toza ba minganga faut simbe to ba signe place mso simba moi kolukolu moi réanimation comme premier soin nde na ko chinda bazui ba maya malili nde basopele na munoko zo bimisa ba net moi ba maya mo ya pende. Voilà azao lo baté mais tant on est ko na ba yaki na azao lo baté mais ba kitisi na zui maya malili na sope moi 4 azur wana ya malili vraiment bou asaneti pour bouger penepsi oncle mela ponga na benga enoko. Voilà na benga enoko nde na bimela aningisi mutu nde na melisi mai na sopele na melisi na finebu azo bouger moyo kapasi mais moi pouvoir makasi na koloba ezala kité. Alors nde na ça va na moment oyo boke l'hôpital les a monné pour biso na hôpital ya mike bo lu hôpital mo ya munene comme ça ba luka balandela mais bozo koma bo luka nanu balandela sucre na tension pourtant musunda melaki kisi oyo ou akosala hypoglycémie ou bien hyper parce que tam depuis tongo aliété. Voilà donc bloka bongo ou bien hypotension la façon na do tension bizana c'est ou bien machipo depuis tongo aliété. Ameli qui sera pour une douleur peut-être au salaire ba biloko wana. Voilà nandenge pe bakena ye mais quand même ba matisa qui moi nde na chaki mayo wana sala qui est moi bien. Alors pe ba zumutuka malgré tout transfert un peu moi passe côté na bisawa mais tant ba tchena mutuka ke po bana ne bazala ki wana bana ne bazaki wana na ya mobali na ya basimbala mikolo de bazwe bakena ye. Alors, à ma grande surprise, na ba tongo to la mukero ba bia kufa na 3 heures. Voilà, c'était ça. Bon tongo ba ina nouvelle wana tunaki bango te to makoma kuna basaki ndenge nini o emenya. Merci vraiment. Jusqu'à présent, bato ba memaki parce que ngana ye toza na famille ngana benge noko. Jusqu'à présent, fallait ngapena kende kuna pona zo ba information, maintenant na kete parce que awa eza eloko nanga menaza na nga moko ba leki na sana bangwana ba ina ontene chimwena déplacer eza te donner déplacer na pourquoi kotwana na tel kotuna te mais onga na yebi azalaki na passe et puis kotala ye façon azalaka na ba courage azalaka nango passe azali nango akoka ngoteza olekela ye. Voilà donc ezalaki neti mo ko sala ye moi soit raisonnant ou ça sale bien te parce que tu ebi tramadol ezala un peu na moi comment
na moi neti moi kuichi mo boso meliango bien que oui et darape na moi ba eda na moi ba ka ba douleur mo ya makasi mais mo pe eza na moi tranquillisant na kati o meliango oyoki moi douleur kiti pe peso na moi pongi olali mais ce que pasi façon amelela ki yango nde toyebi te po oyo eza ba rumeur ka nde toyoka atanga pe naza boye nayebi te ozomona mais nayoki kaka ya koyoka donc nde toza na quartier mba mutu te aza choqué mpona liwa na ye mutu tu aza ma choqué makasi kotala façon aza asolola na mwana moke asolola na mokolo aza na génération te alors donc na façon wana mais wana toyoki bongo ba rumeur ndenge toyoki no te amelaki boye amele boye mais bon komona ma boye te na ndenga pe nakute na façon azalaki nde kotika yebake na nde nazonga mpona na hôpital nde nayoka yo babio amelaki bilobo on ne sait pas wana vraiment docteur mais bato be bolo bazaki pe na secret est-ce que c'est vrai bon tant que naza corps médical Dieu est témoin eloko aliboso nga nayebisaki bana po bana nayeba babenga nga noko yo benge noko bana pe babenge noko non je m'excuse nani ya nga na babenga noko bana nayeba babenga nga yaya vous voyez ça ok donc eloko aliboso na betaki sete ezalaki que tango bozo kende na ye neta aza nango eloko aliboso bo batala sucre batala pena tension biloko na beta sete yango wana nabi avant tout balandela biloko po biloko wana so mati na niveau ndenge nga nayebi ye na mne azali na pota po soki mutu aza na sucre bakaya bapota na pota po ekufa ezalaka pasi voyez bon eumeli parce que naza pe parmi bato ba na sala ba pansement ebele awa bato ça combien des années mbaso bon banete soki ebele nayebi te peut-être pour msunda ye pa nanga na retard mais pa nanga inane ekoki te et puis eumeli pe te eumeli te soki eza ebele nango oloba ta mosu ata ba 8 mois 8 mois mais quand même namonaki évolution nde ali tozala okende nango problème elingi ezala te na ndenge ekomi lelo problème elingi ezala te nayebi te ye moko aza na makambo nde mosusu ou bien ezaka réellement keno ameli bakisi wana na pete na étape mosu aliaki te nde créé eloko moko epuis mpo bameme mpe na mwa hôpital trop rapide eza mpe bazwi mpe mwa retard peut-être ça wana nde nayebi te mais napesa ye bango condition nde bookena ye eloko ya liboso batala sucre batala pena tension voilà c'est ça. Merci beaucoup docteur yo bi oza vraiment kobenga ye noko na noko benga wana docteur na biso ki tingi azaki kolona bon ngani nayebi po nga papa mongo mama musakata voilà aza musakata. Okay. Après na famille combien des enfants? Bon wana la famille azaki quantième? Te wana mo matokita nde nayebi te mais po na bana nayebi ke aza mutu moko koto wana na boyima na toucher bilo mosusu te eza privé mais nayebi baleki na nga na ndako po na eza ndako na nga naliaka ye pe pa na nga so ka eta ndenge tayaki pa na nga voilà mais po na makambo etali kopesa na estime makambo ya bana wana na koloba to eza baka moko privé mais nayebi témoignage ya docteur Kitigiti azaki ndenge ni na période c'est un bon homme nayebi te so atiki oswana na mutu wana na ndimi te keno koswana na mutu ou bien ranki na mutu wana na ndimi te kote wana ma en tout cas aza na témoignage ya malamu d'ailleurs non epa na nga wana yembe bakamo ebele yaki na tongo mais bayoki ebele bamalali mosusu ta mutu azobela mais azolela mpo na ye donc vraiment c'est un bon homme azana awa nayebi te azana problème na mutu te bon soki peut-être pona makamni mususu wana nga nayebi te mais kotala kaka no soki abia leka awa ako bouger même matin depuis kuna de coin jusqu'au coin voilà donc vraiment nayebi te po kotala ka façon na ye azana relation partout
bon message ko lancer na bakonza mboko ba olanda yo okolo bani pona bakonzi pona liwa ya docteur Kitingitingi bon soutien. OK pona ngama soki ba chef oyo bazana moi mutema maya boboto pe na mutema ya mawa basungaye po omoni mo mutabima lukambo mais soki ye msu malade soki ye po msu esenga ba privilège msu ya ba cop msu esenga yo moko nde fozala alors peut-être le koluka msu etungisa ye ou bien azanga msu azomona sa mutema toyebi te mais so peut-être azaki na soutien à part moi muke ye moko azala ilango so soutien ezalaki ta msu mambelinge ezala pete alors mais pona nga soki message na question tuninga pona kolase pa ba volonté na ba volontaire o bakoza na po surtout ba konzi msusu oya mboka basunga ye awa na ndimite keno yaza mutakisi wana mana ndimite keno mutu moko ke azaki mutu ba loge biloma bete na ndimite parce que azali na secrétaire na secrétaire akobenga ona ndaku na ye soki oyaki kovanda sans tabou omona makeno oswana mutu aza mutema polele donc basunga ye soki makeno moko akoza na volonté na bakonzi ya mboka so baza 2 ou 3 vraiment basunga ye eloko eza te eza ke maladi po eza destin ya mutu nyonso to voilà donc basunga ye